Message ya nini? Message. Ndenge zali atoti makamba me toti makamba me. Ya souplate. Obo boyoka ma sécurité. La kabino na la kabino. Donc tango yango yo. Oyo boko landa tango yango yo. Ofandi penzo lingi penake. Ibanga na kitoko na lingi yo. Okomeli sana studio. La porte de Lila. Oyo kolanda en direct. Oya ma sécurité obo ya aventurier. Ya boya bo. Calculatif ne soit pas ça ngai. Merci ma. Dans les carottes sont cuites déjà. Dans le loba na studio, le loba na studio, le lo. Le na studio. Mais ça m'a adresse ya lo. Adresse à la porte de Lila. So comme la porte de Lila au Bengi Biso. Producteur Dijondo. Bengi Mbalamo en direct. Makamno c'est kitoko. Merci. Yalodi, o basani ni pona ndeko na yo. Ola biloko asa biloko na ye. Ola ni masasa ba ni masona ye. Ala droit. Ana droit? Asa la droit ye. Oyo chai kwa. Droit ba sede. Alors Mbetenge. Babi yone msimi masolo ko to Mbetenge. Toyo kama message za nini? Kana lodia. Kana bokula avanda oza. Kabokula katukelo moto. Yemo mukolo biloko na ye. Empereur Munzulu frère. Mukolo na bango mukolo biloko yemo asala makambo na ye. Alors na minute zolo banini to ba to asala ni baya mabanga yali. Baya basala saka pour soutenir la beti. Ça c'est l'arrangement donc oyoka boza décider yo moza na image oyebi nene setambola ba. On peut ça bana London. Ya Omogabi. Après ça peut faire un document. Alors pesa makambo. José de London. Ya kana makambo la bini. Lambio. Bon de Paris. Message jate. Donc bana Paris ba délai quoi. Yemi ça bango ko. Donc toi na studio je vais vous accompagner artiste na biso non. Donc tant que biso ba manager yang to bengsi bana tu à Paris to ya to soutenir artiste na biso non. Wadon fumu. Janine Mbunzu. Babi le leza lelo. L'office Kassanza. Le leza lelo. Et l'autre sont clôturés. J'y peux le banco. Le leza lelo. Tobé bisika. Bon. Yo c'est la rama kamongo. Mwanga ni va studio. Sobomesana kolanda panza sango ya Congo tozali boso na bino bozomo na lambi au port de Paris babi oza porter parole à diaspora. Donc yeso ko moni quelque part il faut tendre ka micro to kotika le ka inaperçu ndengona te donc baza bato yo bango ba lobela ka ba défendre ka pena musique na biso ya Congo. Alors lambi au port de Paris to kangi lelo na studio Axo o eza bongo epa ya kulutu na yo Munzulu ko azo sala masolo. Alors lilobani okolo bana peuple congolais o bazolanda biso na panza sango ya Congo. Donc là lambi au port de Paris na na studio vena biso nono Munzulu doit préparer moi plan na quoi donc remix va bloko abete à quoi kala quoi et tant que nga manager porte-parole il y a tous les miliciens à Congo donc il n'a pas obligé il faut assister vieux donc voilà quoi donc il faut assister vieux donc voilà donc il paraît le lot babi eza clôture ba dédicace makabo c'est tous les lots donc il y a un autre benga bana Paris tout au azana 10 minutes aya na studio na Port de Lila. Donc voilà quoi. Donc Studio Axo. Studio Axo na Port de Lila. Donc Paris 19e. Paris 19e. Ouais. Donc na Port de Lila. Le studio est en face, les studios en face à face. On a jusqu'au à gauche quoi. Donc biso tout ya water au soutenir artiste na biso non Munzulu quoi. Donc voilà. Dès que baboye était au tobi na yango.
yo bigara Zaiko ratarate donc Zaiko ratarate donc soko moni porte de Paris hier côté donc c'est que makambo peut être tranquille donc pesa makambo zo makambo donc pesa makambo aussi makambo na yo donc voilà quoi merci la porte de Paris net soko ba lwa suka poto suku sanso na bosanité masananga Nico Izuele Freddy Makete chukelo mboto bokulaka donc tozana bango donc bango pasanga ate donc voilà quoi donc bana Paris tout boza la brancher na été oyo bogobina quoi bogobina bozadea au CPL ta que porte de Paris azawa c'est makamto a posé babi op 91 94 kango na maboko Paris mobimba ngana porte de Paris ngana kanga département mon côté mi balete na kanga de Paris mobimba parce que naza manager il y a tous les musiciens diaspora na kati ya Europe mobimba États-Unis donc Afrique donc voilà quoi donc musiciens tout oyo azalaka a préparer moi loko na ezala mise nzambe ezala ndep to bake mise mokili to sala toujours présent parce que na manager donc na porte-parole il y a diaspora alors été auto zelanini été na été oyo donc ba surprise c'est belé quoi donc na rolo baka teka ke vient na biso nono itaki na na studio na boye bake donc ba mise belé wa bisa ba plan donc bo sala ya ko sepe na ba oyo peke balanda musique yo à côté en Zambé bon ça toujours aussi parce que dans un porte-parole il y a tous les musiciens il y a diaspora alors Vine Saint-Georges Mbalo yo tozela yango Vine Saint-Georges terrain na biso ndenge bomesani donc tellement tozaki to pasaki batamoko difficile au mokilwemba eyebi ke pona pandémie oyo ya Covid-19 ndenge de bakomi ko fungwa déjà je pense que juillet août terrain Vine Saint-Georges a ouvert donc tokobina ya nono kuna na bosanité président na ngai maître Tigre ZK Zaba Kuzinga merci Edino Imange Panja Sango ya Congo partout dans le monde nazo recommandé état que molobeli porte-parole il y a tous les diasporas il y a ba musiciens donc biso tout Panja Sango ya Congo faut blanda la chaîne yo ya on peut ça biso ba news ya kitoko Edino Imange yonde suka merci message ndenge ezali atoti makambo ya me toti makambo ya me eya supla te obokoyoka maseki te nalakaki bino nalaka bino donc ntango yango oyo bokolanda ntango yango oyo ofandi mpenza olingi mpenza ke libangano ya kitoko na minute oyo okomeli biso na studio ya porte de lila oyo tokolanda en direct oya maseki te oboye ya ventile ya boye na qualificatif nyonso bapesa ngai merci ma les carottes sont cuites déjà lelo baya na studio lelo na studio pesa bango adresse ya adresse ya na porte de lila so comme na porte de lila obengi biso Didondo bengi mbala moko en direct makambo nyonso kitoko merci yalobi obakisa nini mpo na ndeko na yo olo biloko asala biloko na ye olo animation asala baanimation na ye aza na droit aza na droit eza ya ye toye kotya ye kwa lo bakisete alo mbetenge babino ne mosimi masolo koto mbetenge toyoka mwa message eza nini kana lobi kana bokula avanta oza za bokula ka tikelo moto
ye moko mokolo biloko na ye empereur Munzuluku mokolo na bango mokolo biloko ye moko asala makambo na ye alors na minute ozoloba nini bato basala ni baya mabanga ya li basaka mpona kosoutenir na beti nasala arrangement donc oyoka bozalesi te yo mo oza na image oyebi ndenge esi etambolaka naopesaka bana london banda london ya omogabi napesa mpe bave nanga document alors pesa makambo oza makambo josé de london yakala makambo alobi nini lambio port de paris message ya te bana paris baya ebele quoi yebisa bango ko donc towana studio toyo kokompagne artiste na biso nono donc etake biso bamanager donc tobengisi bana tu ya paris toya tosoutenir artiste na biso nono Wadon Fumu Jackie Nembunzu Zanik Nembunzu Babi lelo za lelo Lovis Kassanza Lelo za lelo Lelo tozo clôturer Jipe Lobako Lelo za lelo Tobe bisika Bon Yo zelaka makambo Mweka ni kwa studio.